Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre artiste, le Molotov leader Inosbi, et je vous fais cette petite vidéo pour vous passer mes vœux de bonheur et bonne année à tous, partout où vous êtes, mes fans, les griffes. En tout cas, merci infiniment pour tout votre accompagnement durant toute l'année 2023. Et je vais dire aussi merci à mon partenaire NSI qui m'a envoyé ce beau cadeau ici que je vais ouvrir rapidement devant vous. C'est personnalisé, il y a des jeux ici. Regarde juste là, à côté. Santé à tous. Alors, album est causé la succès à koleka. Succès à koleka. Parce que na âge na yeba yebele bazala ba mikala. Bebele bazala ba na bitinda na ba orchestre. Ba koma na ba succès o azana ngote, ba koma na bala o azana ngote, ba koma na makambo azana ngote. Mais il y a déjà na âge na ya leka koma déjà na âge ya ba vieux. A koma na succès ya ba vieux. Alors 2024 eza ya biso ba griffe. Bakanga basinga. Bakanga basinga, bakanga mitema, bakamela mai. Album est bête maman na makambo. Mais merci pour na likabarote de la musicien Sili Ingeta na bino, merci beaucoup. Ezala nani musique ezongi ba musicien bo beta botombo la bendele ya mboka. Pourquoi toko esa bendele ya mboka na biso ko musique ezongi na poto, merci tata Nzambe. Mais inosa betité pour ba combattre babanga qui était. Combattre soka bundisi non ça c'est que ba makambo nyonso babanda ko sala liboso ezaki ya pamba. Po innocent de ambassadeur. Il y a message au ba combattre batambola nango. Rien à dire. Voilà, fidèle à nous sommes déjà presque dans ce émission. Merci à Oignon sur Bazola, merci à Oignon sur Bazo, qu'on juste partager avec voilà dans la taille forme de la fête pour que tu me capes au Kawana pour Nagnon sur Toto sur la Awa. Na minute ba combattant ba koganga na poto, merci parce que ba combattant ba zongi si musique. Ba combattant ba koganga na poto, ba ganga na kombo ni. Na kombo estate. Pour na bato ba lobaki que non innocent, moyen ba combattant ba attaquer ezate, pour innocent zo pe. Combattant soit attaqué innocent c'est kazama elete. Combattant soit attaqué innocent c'est kazama elete. Bino boko ganga chaque jour, boko ganga chaque jour. Est de la République, est de la République. Ko ganga obo ganga kande musala innocent sala. Siko bino bo hotel menen Europe pour. Mama wa Taifa, Jika TV. Salut fidèles abonnés de Jika TV, nous avons bienvenue dans l'émission de rendez-vous dans la griffe présentée par moi-même Rochelle Mandé. La Pessimbo de la griffe union sur mon entier, union sur bazalra toujours à chaque fois à chaque moment là tous autres éléments la vie sur bazo partager bazo liker et là tous autres comme on a déjà minance et griffe penza ya makasi o azalra toujours actif lorsque tu coach ça élément la vie sur bazo partager bazo liker ba griffe baza tellement ébélé et tous ces batala enoc boza tellement ébélé et ba on a bossa bolimbisanga boza tellement ébélé moi là kotanga kombo ya moko na kokokate et voilà tout ça toujours dans actualité tout ça ko lobela juste pour na likambia deuxième album au Ozakoya déjà en 2024 et voilà avec Dada il faut to meka un peu ko solo la mukie to meka un peu ko partager mo mukie pe ba actualité na biso mususu oyo eza déjà ba bazolo baké na 2022 23 bah comme on a 3 artistes et bon on va me soucier et voilà avec Juka de la presse autrement dit analyste to comme ko partager moi mukie pe ko solo là et avant la côté na pesi mbote na boss des boss et papa Freddy Bisikazali et bambote belé et pourquoi pas et Aristotom depuis quelque part ba onyonso ba soutenir Rachel Mandé ba partager ka émission nanga ba commentaire na bino et ça langa qui toko makasi et ba joyeux na ba bonne na biso nyonso autrement dit ba étoile ba fidèle
to pesi bino ba joyeux Noël ba ancien na ba op ba tu ko s'abonner minute dans minute to pesi bino ba joyeux Noël et ba on no s'abonner. Abonnez-vous massivement, c'est une façon ya ko soutenir biso. Tiens juste cloche de notification pour que on rataka et le côté voilà Fabrice Mandé ce que vous allez en rajouter mon côté on a invité dans à qui je dis bonjour et bienvenue dans Taïfa. Bonjour Rachou, bonjour na abonné na biso JK TV News. Bonjour et joyeux Noël na ba onyo stobanda ki na bango pe tozo kende ko sukisa na bango elongo na Yesu. Bonjour na ba griffe ya monde entier en tout cas elongo na yo nazo ko remercier DG Minos pour na musala kitoko asalaka émission nyonso ekotaka na JK TV News ezala ezaya ba griffe ezala ezaya ba griffe parce que JK ekotsa blo nyonso okokuta na ba page oyo bozana e groupe moko bokokuta déjà ye à sa publier yango Minos mon petit frère je te dis merci beaucoup ba griffe boza ebele ba lobeli boza ebele na ye moko chef d'état major ya armée ya ba griffe monde entier mwana mboka Inosbi na pesi mbote na poste de boss FT bisika zali to pesi mbote merci beaucoup na ba oyo bazalaki na biso pe ba continuer kozala na biso merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Dada Taïfa et tout ça ko kota moko avant to kota na sixième émission album na en 2024 et 2023 déjà et ici là et le connu tu crées abongi c'est pour la griffe la fin de l'année déjà presque déjà toi qui est déjà cochité 2023 Tigre zaka mutaba surprise Tigre zaka vraiment mutaba surprise beaucoup là la surtout qui momoni penza a beti bino kindingu bien bino moko bokamwe bo comprendre que non afo Congo ezala nzungu ma famille ezala belle moko eza tellement monene que non ezala na ba organisation moko incroyable donc tu to comme na fin boko mona ka boko sutuka boko kamwa to lala ki to la muki jour moko après to ki ka bon moko ezobima piaka Pia keningisi mokili mobimba. Je dis bien mokili mobimba. Ti lelo eza kokoningisa toujours mokili mobimba. Ça veut dire que mutunyo sozaki d'accord na piaka. Mutunyo so fandisa ki ingeta na fandisa ki malobane koloba ke non piaka et mettre mutuna mutu d'accord. Et pourtant, ce n'était pas quelque chose ezaki préparé. Ezaki loko moka bola bola même ba griffe ba kité. Pa! Et puis c'est au pesa. Tout le monde yango partout, ba ivoirien, ba nani, parce que tout le monde ba tchaki yango tout le monde aki. Vraiment ezalaki autre koka komona, tous sûr et tous sûr et certain que non na décembre et le komoko ekozala na ngambo ya Molodoy. Merci. Voilà JK Dada Taïfa et je crois que autour le balégia au retour koloba siko 2023 ndenge sili boye et c'était prévu que tout clip et album et 2023 et bazako poussa c'est copo en 2024 ça sera demi ou bien parce que batikala ko poussa jamais histoire et album je crois toza na mois de décembre soki mémoire na ngeza muke eza na mois ya juillet nde le Molodo juillet tozo kende août nda on saki officiellement que bébé ami balaza koya bébé wana pe à cause de la billet ya 2024 donc annonça qui officiellement que ndenge zaboye na 2024 bébé asika donc deuxième bébé ou a remplacer Mortel 06 akoya biso moko to yebi ba impact ya Mortel 06 o esalemaki to moni ba puissance ba force ya Mortel 06 c'est la toile to moni ba capacité ba onction ya Mortel 06 o esalemi et pesi biso ba trophée et pesi biso ba biloko ya ndenge na ndenge et pesi biso ba elonga incroyable et kotisi biso na ba signature impossible featuring ne parle même pas tozolo baba 12 featuring si je ne me trompe pas. Merci. Voilà, Dada Taïfa siko po na ndenge batu baza kolobake na minute yo batu ba oyo bazu penza musique na biso mboka baza 4 parce que parmi 3 wana j'ai leader pas na kati ou bien ya za na kati parce que babi na minute yo batu o penza basali succès na 2023 tina neto ki ndeko chité boy ezaka jeune leader. Parce que parmi les 3 wana parce que babi ba mususu baza wa parce que parmi 3 wana j'ai leader pas na kati ou bien ya za na kati ou bien ye balongoli déjà soki totangi 1D parmi les musiciens internationaux il y a zana 1D soki totangi 1D 3 parmi les musiciens internationaux il y a zana 1D 3 so tolobi 1D 3 4
parmi ba 1 2 3 4 ya zana 4 ça veut dire que non na bateau ba secouer musique eza na niveau ya libanda eza na niveau ya local jeune leader azana 4 ça veut dire que so batangi 3 parce que moyena tanga ba kombo ya mibale batikali ezate nga nazotanga kaka bango pende bayebi ba mibale o batikali nga pena nazotanga kaka parce que na minute za spécial inonsbi nazoloba que non na mibale etikali vraiment na oyo azana 4 eza inonsbi pona yo non pona ngaite omoni quelque chose aux alaka oh ngana za muto boy ya si le terrain to yebanaka si le terrain to yeba qui fait quoi qui ne fait pas quoi si le terrain to yebaka peut-être bato omona lelo na ba courage te na vraiment na ba pota na munoko njine betinga makasi ata tinenge zaka pona oyebaka no soki osepeli na musala na yo ndozo sala mais en réalité na ko sala émission te donc qui est qui voilà qui est qui tant au monde qui est qui nde omona que no musala ya muto e ganga musala ya mutu e loba musala ya mutu e sala to yebaka na ba page na bango na to yebi ino sali nini kinganda sali nini kinganda ningisi nini kinganda sali nini to yebi bao ba sali musala to yebi bao ba zo représenter mboka na biso kitoko pe elengi na ndenga libanda pe na ndenga kati tango bako tanga libanda Congo ya ba innocent Congo ya ba kingandi do yebani cela veut dire que non eza ngo tembete toko beta tembe pona koloba que non na ba 3 wana est-ce que oza siyaza akozanga jamais so ba lobi atana moko na koloba ke tiraza c'est pas la balé parmi balo on a yé pas ça azana kati soto lobi moko kaka na moko wana petit grazan kati et voilà dada parce qu'on a mis sur tigre za ko bomisa nini pour la préparation kaka ndenge ezalaka na fin de l'année bon wana kaka ndenge na répondre ki on ebandeli na lobaki keno eza moi pasi eza vraiment moi pasi pour na minute yo na ko répondre yo pourquoi na ko répondre yo parce que na yebite na yebi penza nini oyo nzungu ya ma famille o ezali Afro Congo ezali ko bongisa tokomona ka ba surprise c'est qui est vrai que non Afro Congo eza libota munene Afro Congo eza industrie munene ya musique ya mboka na biso Afro Congo eza label moko o mutu na minute oyo akocha tembete tozana yo awa tozana TV sotali ba clip tout ya bato majabu to sala bango publicité te ozomona caché ba ocha na sena voilà ozomona caché wana soko caché wana nde nzungu ya nani Afro Congo siko caché wana eke sali lisusu caché na la belle mo boy mususu voilà c'est que kuna nde makambo efandi esika Afro Congo eza makambo ezali donc ya kitoko ya minene ba clip nyonso ya malamu bomo na ebima mikolo ezobimela na nzungu ya ma famille Afro Congo comment réciter ezalate comment eloko esimba te comment eloko wana ebeta mama solo te sauf que na Afro Congo tolinga koya kolobelo ko ezate tolinga koya kolobelo ko eza toya kolobelo ko eza pesa ko confirmer ndé loko tolinga koya koloba na Afro Congo merci là fidèle abonné merci na ba onyo so bazo ndabiso déjà en direct na JK TV News ba onyo so na libo partagez vous massivement likez commentez ceux qui tolo ba mabe boti la kabiso sur commentaire pour que to yebake tolo ba mabe ceux qui peut tolo ba malamu boti la sur commentaire pour que to yebake to tolo ba malamu voilà dada taifa kaka ndenge otolo ba ake clip ya mpiaka etambola ki mokili mobimba Côte d'Ivoire Cameroun ben partout maintenant pour na yo la minute on a YouTube parce que ils ont déjà combien de vues d'abord ils ont clipté ils ont visuel ils ont vraiment crypté ils ont visuel mais ça aucun kitoko makasi ils ont visuel ils ont loko moko abimisaki pour appeler sa message na par rapport ya makambo zo lekana mboka ça n'a rien à voir na est ça n'a rien à voir donc eza réalité nous aboengana na mpiaka ndeza boy mutu nyonso même moi na bota misika moi non donc comme déjà tana 5 ans on a besoin les loko mobo au penser nana ngote donc pour na simbelo ko ni fona zane na moi eloko na maboko donc mutu na minute yo ana mpiaka ba election ucho salima na mboka na biso et salimi na ba condition nini et salimi na ba condition nini bato bele ba mituna ka pourquoi na ninga lobela makamba politique parce que na kolobele loko eza ko sanga pasi pourquoi na lobele loko eza ko sanga pasi pourquoi tika loba na ngata likamba musique politique nini na lobela
je suis désolé. Nautika kolobela histoire politique. Donc piaka est partout. Yozela après l'élection, après janvier, au moins makambo eleka na mboka biso. Toza mpiaka na mpiaka. Mpiaka wane kolata nzoto. Kota liberté, kota zando eza ka mpiaka na mpiaka ndebeta maka. Biloko ko mata. Kota liberté, kota zando. Au moins appenda que non, partout les gens pleurent, partout les gens souffrent, partout les gens sont en train de je ne sais pas même comment je peux dire. Voilà. C'est catastrophique. Zembo wana ça touche tout le monde. Na minitio mutako yebisa yote, so kaza politicien te, ke ngana ndaku nana $10,000 azana ngote. Parce que tant on pense Zembo wana mima ki ba polémique pesa ki makasi. Makasi. Zembo wana mimi pona nini. Et ça les makalate na 3 semaines les obeta nango na 3 semaines et c'est donc na 3 semaines déjà ça na 2 millions et quelques bientôt 3 millions. Déjà ça va. Ça va déjà. Et que kitoko. Et ça Zembo moko boye bimaki biso to préparer la Madeleine et bimika boye pas mbala moko pesi makam. La Madeleine pe ke kune pesi makam parce que la Madeleine est qui concert humanitaire. Voilà. Pour nous sunga toujours bande konabiso na est. Ande tozo mona boy. Soki par exemple les 25 à na est était beaucoup mona délégation ya IF okomona ngo kuna peut-être fondation na ye fondation ya Innocent okomona ngo na Goma na biloko parce que ezara déjà on a chaque jour yango mona ataba nguna muto akofinga neno sa finga mais so batunie likamu ya Goma lobi côté kuna moyen to le bezate biso moko to yebi ke non na Goma asalaka boy na boy po a détruire message na ko le bambo asalaka po eze pana bango te pourquoi ba musicien na ba musicien mususu basala pana bango te faut ba musicien mususu basala pana bango boss de boss FT je te salue toujours donc il faut ba musicien mususu basala pana bango c'est normal rien à dire. Parce que tu as pesa bisika wana ndasa la rane parce que peut-être awa na minicho ba combattant ba koganga na poto merci parce que ba combattant ba zongisi musique ba combattant ba koganga na poto ba ganga na kombo ni na kombo estate pona bato ba lobaki ke no Innocent moye ba combattant ba attaquer ezate po Innocent zope combattant so attaquer Innocent se kaza maelete combattant so attaquer Innocent se kaza maelete. Bino boko ganga chaque jour est de la République ko ganga obo ganga kande musala Innocent sala siko bino bo hotel mena en Europe ponani et pas na za fait vert mais merci pour na likaba hotel mena musicien sili ingeta na bino merci beaucoup ezala nani musique ezongi ba musicien bo beta botombola bendele ya mboka pourquoi to ko isa bendele ya mboka na biso ko musique ezongi na poto merci tata Nzambe mais Innocent betité pour ba combattre babanga qui était combattre soka bundisi Innocent c'est que ba makambo nyonso babanda ko sala liboso ezaki ya pamba pour Innocent des ambassadeur il y a message ba combattre batambola nango rien à dire et voilà dans Taïfa yo za ko insister kaka makaski na ba combattre que ba combattre batiki bango pour ba beta parce que bato muso bazo ba ke fali pour pande muto asali ki ba musique ezonga penza et na ba France ba États-Unis ba est-ce que ça surprise que ils ba combattre bango ba préférer que musique na biso ko ngoye beta partout ça n'a rien à voir na fali ça n'a rien à voir na ba combattant ils en négociation ya gouvernement likamba musique wana moi to côté ça parce que ça bien na biso nyonso mais ali négociation c'était quelque chose politisé vous comprenez voilà. C'était quelque chose politisé et on peut imaginer que concert ya fali ya France sécurité ya mundele nanu et les cas qui même ba pomba o musicien tambola na bango c'est voilà. Toute première fois musicien congolais beta musique na poto au moins la sécurité à mutindo. C'est pour dire que non, ils ont déjà quelque chose politisé. Concert, il y a une subi na Belgique. Il y a des gens qui sponsorisent la mairie. Nyosoana. Le boko ya ba politicien politique ezana kati. Négociation ya ba combattre ezana kati. Des musiques exactement que non mutu moko nda zongisi musique te ce qui muta oloba que non fallait zongisi musique na poto c'est faux eza penza négociation ya haut niveau talaka Londres eza zone noire Londres c'est zone noire mutu nyonso ayebi Londres Belgique eza zone noire
Mais fallait bêter Londres. Ce n'est pas pour rien. C'est quelque chose de ça. Bah négocier. Pouvoir nini oyo. Fallait azanango. Pona qu'on négocie na babamante. Ça c'est diplomatie. C'est diplomatie. Alors tu sais pas la diplomatie ango. Po ba musicien na biso ba kunda makilelo soki ba wera ba fandi na se ba yokana te. Et ça malgré ba commis déjà ba vétéran. Mais quand même poto wana nde ningisa bango. Voilà. Mais ko fanda na bango na se na makambo ya ba combattant ti lelo ndenge to somona boy. Yango nde pesi biso réalité to somona. Alors ce qui lelo gouvernement va négocier que no ba misé na biso bazonga ba beta to banda ko bunda pona kingandi boy kinganda za susute musique ezonga boy na boy ba accepter inshallah comme nzambe zo lokumu esili négociation pe ya pambe za la raté za neloko moko so pa mina se wana o ba pesi o ngana ko besoin ngona te za falite pour fallait ça la capacité te surtout Londres ana capacité wana te. Voilà, merci beaucoup et merci beaucoup. Voilà, ça la capacité on a été vraiment ya ko sala ke ba musicien so wana ko beta na ba. Mendenga beti Londres, Belgique, France, c'est très bien, félicitations. Et voilà, merci d'aller dans photo quand est-ce que la mozindo ya album la version 2024. Est-ce que vous avez sûr pensé que album oeza ko ya e ko beta ko leka album la biso to ko zala Mortel 06. Déjà tant Mortel 06 n'a pas sa biographie à Mortel 06. Voilà. Tant Mortel 006 et bimaki bate belé balobaki tant annoncé que cette fois-ci na se lancer na zo bimisa album atu basekaki. Et tant walobi que na zo bimisa 15 titres batu basekaki pekaka. Mortel 06 eza na collaboration ya mutu te. Eza na teke au place boy to sangani na mutu te. Eye moko. 15 titres mobimba wana ya Molodoi. Omoni makambo epesi biso trophée. Trophée wana pesa ya simanda kutena loba ngo chaque jour. Eza trophée international. Ba pesi liboso ya ba star mondial. Alors, oh il a annoncé na minute on a le respect na ba musicien. Tant que tu as une émission na yo, tu as une place au yazate na minute. Peut-être à bon mani na sima chambre na sambetu. A kokoma banzembo, a composer ba meke simbité, ba ko studio, tam suba 3 jours na studio, ba ko ele biloko kolia. Longonya ba musicien. Ta ba misela bino album ba cheli bino, ateza mabebo après ça quand même. Bino ba fan na yebo partager bo aimer bo like. Ndenge ngezalaka. Alors album e kozala succès ya koleka. Succès ya koleka. Parce que na âge na yeba ebele bazala ba mikala. Bebele bazala ba na bitinda na ba orchestre. Ba koma na ba succès o azana ngote ba koma na bala o azana ngote ba koma na makambo azana ngote. Mais il y a déjà na âge na ya leka koma déjà na âge ya ba vieux. A koma na succès ya ba vieux. Alors 2024 eza ya biso ba griffe. Bakanga ka basi. Bakanga basinga bakanga mitema bakamela mai. Album beta mama na makambo tozana yo. Ekolekatia album oh tozana yo aw. Tozana yo aw. Bonga na mona album oza na actualité te. Na mona yango te. Hebima na ngo mena yo ki na ngele ote. Na rappelo album ozo beta. Te ko rappeler ngate na ngo besoin te pona na besoin salela bato ba marketing te. Tozela ya biso na 2024. Ko rappeler ngo te. Po bango mona no zo mona problème mususu zalaka. Ko chama kelele na ko réagir zele mususu. Si qu'on a faux Congo ezalaka makelele mukeme réaction ebeli makelele mukeme réaction muke bino ba ustukaka ba bombe bato ba somo ka bongo ndesa 2024 eza ne moko ngana obenga ngo selonga ya ba accomplissement ya ba makambutu mutu na kwena ye fo alobake no j'ai l'idée ngape mutu na mutu fo Abeta Kakindingu ya makamuna na 2023 na 2024 plutôt. Voilà, merci beaucoup. Comme déjà presque na suka yemso na biso to meka kempe ko so la muke pour na likambo ya clip et est-ce que na clip na album ngo plutôt dans la taifa est-ce qu'il y a tout ko zala na ba collaboration to ko zala na ba collaboration parce que bientôt là déjà tout kana une semaine pour que to ko ta 2024. Mukolo ba secret mukolo makambu ye moko bombi makambu na ye
na minicho nzungu ma famille bino boyo kaka kindingu fumba mukolo kindingu fumba mikolo ba misala biso liste ya ba collaboration ya ba featuring ya sali ondimate et pourquoi batona ba ya kaveri ondimate localement nationalement par là et belé ya koleka de toza cirque na 2024 biso tozala ka prêt poto ya ba bébé na biso to bokola to batela to pakole mafuta to pakole nyonso to sale ba bilengi ba nyonso na nzoto po epesa makambo. Voilà, merci beaucoup. Et tout comme déjà presque dans ce cadre de la mot de la fin et nani au qui go bois qui s'appelle on news to cholo ba pour que mot de la fin zaka ba joyeux Noël na ba grifto. Au penza je crois des émissions ya suka e kabola biso poto fêter les sous Noël il y a 2024. Alors to kokuta na peut-être na ce qui t'a traversé Noël, tu Scott vers 2024, peut-être au coup t'en as mais awa pour une émission état libagrif, je crois des émissions peut-être t'as traversé 2023, tu Scott 2024. En tout cas, merci beaucoup. Tu aimé tu liker, osa griffe au quoi une émission oyo, aimer liker, tika commentaire na yo, c'est une façon de nous soutenir. Alors et façon na biso père pour soutenir Tigre, il y a un gonde tout ça là. Et ça na mutu mususu. Et ça moi passeport là d'abord information dans un groupe des années l'autre mais zakane abonné à Jika tango cheloko à l'andine pas actualité il dit que non na 2024 bon à makambo zoya na 2024 loko boyeso pesa na 2023 Tigre stala ki boye donc il faut qu'on aime qu'on partage si tu n'as pas groupe belé bozanango yango personne na opesa menos merci beaucoup merci pe na bato balinga biso merci na boss de boss to souhaiter ba joyeux Noël en tout cas kula muka talaka lendi awande joyeux Noël rien à dire merci voilà merci to kutani merci ba joyeux Noël na ba onyon so bazo continuer sur s'abonner ba on s'abonner abonnez-vous massivement partagez likez ba griffe onyon so et là ba fan mususu ya maman si ou quoi vous s'abonner ba on a vous s'abonner abonnez-vous massivement partagez likez ba émission la biso à chaque fois à chaque moment et merci na Fabrice Mandé derrière la caméra et merci na baninga na tout ba onyo so ba partager ba émission ba onyo so ba commenter ba komela nga Rachel Mandé félicitations bona voilà merci ceux qui nous ont bazongité to kutana bino mbala sima bye bye à la prochaine.